Bandeko mbote mbote bisika nyoso bozali bozolanda ngai ngande kuna bino simo pocholo bito nzeta moseluka takiri engunduka camion munene tembe sili bashalo bakufi ba faux compte pe bakufi la lula la bulu yeke bataria na pesi bino nyoso mbote 5 continent nyonso na pie bino mbote na bata TikTok nyonso na pesi bino mbote batu mingi batuna ngai yo pa simo saka na YouTube na sana YouTube la wana kumaka simo pocholo bito so boye kuna bokukuta lisusu ya mine kuna na nini na TikTok ya muke na YouTube la ngambe mboke sa kukufa yango ana lelo na yepe poto so na bino mwa lisolo moko oyo ngana zana ngo lelo ya ndeko na biso oyo ya musicien ndeko na biso nani Ferregola oyo ayembela biso ntembo oyo asala pe asala pe mingi na kati na mboka na biso Kongo bande komoni na momo ndenge fera sana nini na azana problème kuna mutakoza ne sengo nango azate biso ne seza etunza na passe omoni eloko mususu ko boso kanisela batu misusu nzoke sala ngo pe bongo te mutu mususu o bino boso kanisele mabe nzoka ya musu ya mutazana makanisa ya mieux que par rapport à bato bino boso linga bo tsa bango soki na première qualité te Ferregola asa star batino so bayebi asa star je te dis tellement ayeba ka kitoko makamno so kito lelo soki likambe kweli ezalo kwa ekweli biso nyoso na nini na biso na Kongo wana RDC Kinshasa mboka lokumu mboka kilo mboka makambu kaka mboka mabele mame Kinshasa parce que lelo soko moni pe batimisu bazolo o tempo batimisusu bakoko interpréter na ndenge ya ba interpréter kaka parce que mutu na mutu aso bimisa selo oyo ye azokanisa parce que mutu musu batimisu bazo lekalekana bazo tuna bango ba question boye o répondre na so poso na iloko koloba te otiki na yo parce que biso sikoto komo kanisela batu mabe o te songolo pakala boye azama asali mabe o songolo pakala non to tika bongo yaya to luka des solutions de quoi bima to tika solution ya ko distraire batu o te batu bazo lingate o batu bazo salite wane sakaka comportement na biso ba congolais jamais to bimisa likambuti na suka ezala mabe ezala kinango ezala ni podi lozo kanisela ka batu misusu makanisi mabe elongo makambo famille ye fere comme susu makambo batu misusu nyos te tozana bolingo ya tozana bolingo to tika kimi parce que ndenge ndani fere azama mutu akosepela na malera mutu na yebiti so asa mutu mokili ya atendemi na yo atendemi na yo ako sepela peta na jamso ako sepela pena malero enelo musoko asepela kake amona ka tozuna yote amona ka yo kaka mususu babina ate obi mutu musonde ba poni bakangi ko ifaleka omoni déjà alakisi moi souci o asana ngo yaya bakosa na bina yebite selo onga so kanise na onga na mondeli o tenga na landi ba video moko uto lekawa o te fere asengi mo ani pardon mo na ye abuyi ndek ezo sikile bo tuna ngate ezawane bele zo leka me ngate muna vandi bo siko bandeko na moni bato misuba komela nginga ba bengi nga yo te pasimo boni te yaya o moni bino bolinga nde balo ba vérité te ma be mboka na biso so ba ndolo ba vérité ba nga kote na nga la awa vérité ka soko boyinga changer no côté mais onukaranga tembe na tembe depuis kipomba bolo sende makomna so zelande nini ya bomo zo bimisa mama ezande likambo de pliki ba meka ba soa bango na nzo mingi bateka bwaka nzoto pona de pliki pomba ya makambo zebele ngatangu na landi yango natali yango mais siko moni ndenge na bisaki bino batu na mutu na batu bakomo baso kanisi na makanisi na bango parce que omoni batu nyo batu population nyo son exemple nde tozali awa vérité na sena bisaki bino vérité zakaka fere yena soki na mwana soki na famille na ye parce que na bandeko ne soki pe ba yebi parce que mutu musupe akozala ko azala bandeko ayebi sipe batu vérité te ayebi sipe loka selo o ya yedeli mais vérité ezala kaka mutu ye mo mutayebi vérité na parce que tanga ko loba likam na ko loba 6 4 na bomi parce que na linga bimsaka mabe na ye mais malamu susu na ko bimsaki parce que ça na ngo bongo
rite wata sosolembe ezalaka nango bongo na sensu wana parce que ngata na yeko mona ndenge ndiri mwana wana ndenga la landiri bato ba video muso mona ka na kotanga ba kombo ba journaliste ngwe belé na ba nani nyonso na landi pe na ba kombo tato nani de delilese makambo alobi belé obike makambo za mobulu selon ngai makambo za mobulu aprende nga na yeko tanga tant na landi siko na sali mo ba synthèse na ndeka na fana na ko magana na so kanisa makambo na ngadi bu mwana ngo soki pe nani yeta tana asenge soki pardon ndiki ndi mwana nga so ko limbisa tata na yete bande ko soki alobi pe boye o mabe kaka batebele bazolo bango wana ndenge ndi mwana wa ye na fere soka senga ki papa na bango asengi mwana pardon mwana soko ko limbisa tendeni bandeko ngala yeka kako na lobi na ngai parce que ngala landi pe video na siko na sako na zozwa moi na su introduction na nga siko na sa développement conclusion na ba suggestion no na yeba pe na sa conclusion na yebe ko sinini mwana wana asobo ya kulimbisa tata na bawo bandeko umonda mokilo nde tozokende babomba ka mabete mukole bimaka ebebisa kambuka malamu nde esunga kambuka mabe babomba kangutu mukole bimaka oso ndima teli kamba boy koko zala boy e koko sala maboy botia ko tsaba ndeko msuba net bandeko msuba misisi est na tangi na lobi teke ko za solo parce que na yoki batangi pe basotanga ngana kutanga na yoki botangi ko batongi ko bafali kuna o fali akoma pesa ba azo sepela na maleri ya feri ya na kote ni mutute kote na bombe manga na bulu yeke na sa muta ba polémique na bino abuso bate parce que ndenge ngana za na zolobela est-ce que intérêt ma fali auza kan intérêt que net faire azana nini na kashona azane sengo pour bino liko kota na motema mutu bokota na motema mutu bosoka ni tsela o mutazana ngote pona ni obike tangu na landi obina ba chronique ndo ba question musubo posaka na ba timisubo yamba kapena kati ya ba nini botala pe ba timisubo ko swati nyo solo solo kasiko polémique ko ta pa ya faire lisusu na fali poni biloko ndengo wana poni ba biloko mususu ezanga makole ezanga na maboko mbala moko kaka miel de son ngokako swa hein ba biloko mususu wana parce que ndenge zo bima ndengo wana e ke bima sigoni au moins besoin de votre polémique bon niveau de seconde est-ce que fali na lobi teke na côté li fali na sa kusala est-ce que vraiment ndenge fali asa wana ba mso te to soke ni maleba neti fali asa wana ako se terrain nini neti nani ndiko na mso feka asa wana ake ndoko zala na moka sepela ndenge akoti soki nini akoti na prison wana ya omoni ke biso peba obike biso peba padisa nguna bani to saba te panza makita siko eloko na video na ndeso sikile e koma pewa te batebe ngana na moni yango eza ona tsobo kotika bo beti suki ba chronique mususu ya fotili ndenge ba ko sola te so ye ozano na likama ko lobato oyebi no pete likama tika siko bosoni ngabo bimisa siko wana maka nini est-ce que ndenge za wana na yoki ka teng mo ba musicien belé tango na yoki ka nani wana na swaki mo ba na yoki ka na ngadi na sotemba la moko na bina mutoko tinde la ngaba habite yoka kaka ngadi fona di ba biloko bongo intérêt ni ne ko sanditi ba ndiko na misa ba musicien nyoso wana intérêt ni ne ko sala baba muto opa ba ko sepela basanga kate mais yaya ezaka passe c'est que bolingo sana ngo parce que ngana lobi na sens teke na lobi fali soki ndenge nite na bi selonga na zoloba ndenge bukuye soki konikera ndenge ba noko posa ne ba so solola na gaso wana est-ce que ma loba musu ya ngo wana pour ni butoni to sana kinyate ya ta ezaneti omone loko mususu o lobi na yo mona ngo lobi na ngo pona o sa soki ndenge ni mais interprétation kei et c'est que libéla la vidéo one pour les camps qui va nous la kisango yo moni déjà ndengo lobino je m'en fous mais et tikali ya kotikala ezala kate to luka ba solution mususu ndekwa bima
botika boyo wazo influencer ako na yebi na ngate na koti na mingi te parce que et puis c'est nga déjà kanda ma ngana ka sexual solo ni na ona na tali pe na ba ngadi bataria se ko na bonda batamadaila azapele mutakala na kokosa na kala mutamadaila mutariena mutamandrande asaka ye mutanga lekaki wana na landi pe na ba denile senyos tika pa aloba neta pour salaire denile ça pour ça neta l'air natali pe kaka yaya eza moi passe natali niveau nderezo kendele makamusu eza pat ngai po na ngai bandeko na ngai ndenga na yepo na loba omoni mwana wana nde ba lobi ke mwana soki akena nani faire sengi mwana pardon si esa mwana ne mwana ngelo ka sikeza te siko mwana na sobo ya ko pardonner papa na bon pona ni biso to sa to yebi amu ndingini ngala mfandi na nkandi na mfandi kaka bato bozo kende kuna masoleso bima kuna bozo ya kotindela bato dio ebite muto so yebisa sape na mutu na ye na tsena loba na bino mutu no so babetela ke lisolo te ngasi kona yeko tala kati mwana ngosokipe mwana ngosokipe milatre sokipe na ndenge na so kolimbisa tata na yete yaya omoni de to sana mboko yo na sela bisa bino pona baba na bino mbalo yo ba misuba na bango ba kubuma bango kala mingi te ba lire ndenge so kende parce que mwana yoko ka motema bongo te ata mama na bina influence ke suki pe nana ngwa eloko ndina ko ba yoka na katina famille mwana ngana buti na to yimene bisoli kambo to so loba mwana ngana buti kaka boye oko kangisanga na yebi po koma na dega o kansanga sege likambo moko bo ona salaki yo na yebi pete na yebi na ngai to yebi te suki likambo o fera salaki mwana na so ko libisa tata nete c'est que eza moi flou na yeb to lebi ke o soki mais esaka ka flou bana mama boki no kotsaka ba kumbwa bat non to zala bongo te tekele bumba moka ko soa makambo zande bongo to tika boye o to nini bo nzuzi Chantal na oleka sambina ya kolia na ngana nini kuna na sarcelle mama mwana mosana ta ngulu na taba kuna ate na masa 25 euros na mwa bambongo na mwa 20 na mwa 20 na ngai na ko defa pe ba defa ka mbongo na lekite soke lekito ko futa na oya na ngaolia kuna na sarcelle mwana mwa Chantal wumela mokako swa ezandi bongo nga na sens wana ndiye yango na ndiye nga na lobeli ya msumuta ko sobo interpréter ndenge ni parce que mwana na soko ko limbisa tata na ete pona nini ya mwana ngana moti yo eza clair te azui shoki ni nango o mwana koko yaya parce que so bino ba lobi boye e komi ba lingi faire te yaya parce que moboti nyoso sana mwana to azana bana mwana na ngai akino ukanisa mwana kanisa tata moko ta osepela nango o ba so sepela nango seki batuka ya bunga nzela bataria batamandai batakala bata OTCZ batuana parce que mutu azo raisonner kitoko tato yo ayebi pasa ko boko la mwana jamais tata ko ndimaki mwana na ngai mwana akeno ko kanisa tata sans effet sinate na lubango misubo yinaka ngai te olingo loba bunga bia ngana mona kana musenga bino ma be alika ba éducation bana bino boko regretter yo zo éducation bien ndingo soko éduquer bana yote mwana kilo kanisa tata buzoba masola kala Francis Koma mubala ba problème tala tangana talika ngonga bia eza makamoko ya buzoba vraiment parce que mwana wana ata balobi asa influence asoko mukolo pe yimo pe ko soit décision mwana na soko ko soit décision tipo akoko le banete ba juge tenga esaki bolimisa pa yes mwana na sana mo adi ke
moi di moka soka lobi papa na bini azoko ko loba mote poani soki te lobi boyote boyebi likambo te bongo bino mutu boyebi likambo po mwana nga sobi po ni baso bimisa vérité po mo to lobi to soki ndenge ni parce que ça clarité beaucoup motsa suna batu mutu nyonso beaucoup motsa ika beaucoup motsa na bande ko na bisa ba musicien bani non o akosepela asepeli na ye libanga ezwindeki chakuye po koyeba mukolo mususu eza nango makambu yo moni ko tokisa biloko eza kolamba sala sauce bandima yo mususu ngana saka buyo sala kaka sauce totala eza nango eloko teo soki ndenge nini masolo akala sikoyo tala siko bolingo tsa batu nyonso na ba polémique oboye batu bazolinga te to luka ne solution de kona biso mawanzambe sal abiba parce que yo déjà nini na yete promotion le panze mona nukute sala ni formaté nyonso no tozol et so sala pasi asa star munene ti mbala moko pe makambo bezo kita yango tozol baka mawanzambe e sala po abima eza nango te bato bayiniye oto ba nini botengi bakomba bato bamisise bele non toluka nde solution mwana mobali wana abima botikela biso koloba boyebo ngakuta ata bofingi kuna bolobi naza lala bino bokoyeba parce que bino bolingaka bato balobela bino vérité te so balobi o balingaka bo tete makambu nyonso mwana wana kaka mutazana ngo naso sabino nini tebandi parce que so le botem mwana wana kaka mutazana makamwa di pona tata na ye mwana na kaka mutazana na nini ti esa na ngoto to kende boye to zonga boye mwana wana kaka mwana naso ba vandise bien asala makambo ebele na kata motema na ye wana bande kungata na lobi te ke osoki makambo mwana na soki ba vandise bien au bimisa nini parce que mwana na modèle akangi motema c'est qu'il y a quelque chose caché et le soki ba intoxiqué toye bandenge ni wana saka secret ndako babatu menzamba sunga ferabima parce que promotion bien nze monikutu nana esala nité asape mutu fo osala ba projet boye yango wana nde likambo eza mwa pasi yango wana soki ndenge musu te ndeni me eza kaka pasi moboti nyonso akosepela likambo te Claudine Eyale la femme de Valère na Grenoble moka koswa c'est ça pona ngai nga na mona ngelo kwa sikate c'est ça bande ko pona lelo nga na suke na bozala malamu butu malamu sika nyonso bozali la